Hey, makambo ya somo. Hey, makambo ya kobanga. Bandeko. Makila ezoganga. Makila egangi. Makila ezoganga la famille makambo ya somo. Makambo penza ya somo. Balobi mutu na mutu aluka origine na ye. Hey, somo makambo mususu. Sala bien kande tomona kango na ba film. Tomoni yango na ba théâtre. Mais soki tokomi komona yango lisusu na ba réalité la famille. Mosusu toyokaka pasi. Toyokaka somo nzoto malili. Mosusu tokomi komitu na nzambe. Ono oyoka eza ya solo. Ono oyoka eza ya solo teto. Ono oyoka eza ndenge. Balobi tambola mokili omona makambo. Na Congo na biso makambo ezangaka te elobata bato mosusu. Na Congo na biso penza ba dossier ezangaka te. Biso tolalaka na Congo tolamuki na ba dossier ya sika. Ba dossier eza kilikili, ba dossier eza nango somo. Na niveau moko pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza, Tomemeli Bino, ex-président Nabiso, président ya mboka Nabiso. Nga na respectaka toujours bakonzi ya mboka na biso. Toyebi ke na communauté na biso ebele ya batu ba préféraka na bango baya kofinga ka bakonzi ya mboka. Baya ko sabola bakonzi ya mboka. Nga nazala na tawana te ya kofinga ka bakonzi ya mboka te. Mais toyaka ka ndenge toyaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga lelo toye na ye moko Mobutu Sese Seko Wazabanga. Donc tolobi déjà kombo yo mutu na mutu déjà moi makanisi koti mutu na mutu déjà se rappela na ba passé tata na biso somo nini ezoleka bandeko nanga maloba nini atikaki to nini ezotambola to nini sali que non lelo to ya kosala émission to ya kolobela papa na biso bandeko nanga avant tokota kuna ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu nyonso tu. Si c'est la toute première fois, yako kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information o ezalaka nango toujours et encore exact et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka toujours ce que zolandaka Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Ngana boya kananga te keno mutu otalanga yango wana na kweyaki yango wana na salaki boete bisika nyonso zolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda tango zo vanda ka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni bandeko na ngai mosusu talela pe soki omoni keno ndenge eza boye eza nango tongo na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni keno ndenge eza boye eza nango midi en tout cas na osenga na yo kota olia repas préféré na yo mais soki omoni keno eza nango pokwa Étoile Inès TV osenga na yo penza kota olia na yo soupe na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Pona bandeko mosusu babengaka biso ke no tongo lobaka to liaka siko babiso tozala biloko kolia to sala nini to kota nyongo bandeko nanga na boyaka nanga nyongo na boyaka nyongo bokota na bino nyongo te soki ozana biloko kolia te ataka mai bandeko nangai mela na yo
eza te ke non il faut kaka olia na système. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Solution ya kili na Gavker la famille ba solution eke zongi ba témoignage kutu koloba te ba témoignage eke zongi yo lelaka mukongo yo lelaka mutu pasi yo lelaka mino zo sala yo pasi yo ozobunda pona kobota na minute oyo na eko senga kaka keno benga Gavker la famille kuna ba solution emati ekiti na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko na nga lelo toye na ye moko papa na biso Mobutu Sese Seko wa Zabanga eza ya koinda wa eza ya kobeba. Bandeko na nga makambo origine mwana ya papa na biso Mobutu Sese Seko lelo aye koluka papa na ye alobi origine ekomi kobenga makila ekomi koganga makila ezoluka papa na ye bandeko na ngai ya lelo somo la famille nazotikela bino audio to message ya mwana na ebite ye moko azoloba za mwana ya Mobutu Sese Seko en tout cas na otikela bino biso nyonso tokolanda yango ensemble après kolanda yango la famille nde tokoya kosala analyse na biso ka ndenge tosalaka na système kaka ya tokos bandeko nanga na otikela bino tolanda et on se retrouve juste après. Papa oya boti yo papa biologique na yo aza Mobutu mais oyo ozakini na ndako aza papa na yo te bandeko tolanda esalenga mpe bien te témoignage ya somo tolanda omoni elongi na ye omoni Mobutu somo epuis alobi ke jour basaleli ye délivrance awa azongi na mobali na ye na kwe oyo na bare eza wana tolinkombo nango na aza mwasi kitoko atelemi na kwe wana maye totia video ezalaki te motu moko boye abandi koyembaka nzembo moto abanda koyemba nzembo ndenge oyo eza paster Kabundu wa Lesa donc témoignage oyo basali yango na église ya papa na biso Kabundu wa Lesa ndeka ndenge ezalaka yango biso mpe tozwi boya koyoka mama totalaki kana mama akangi nga non c'est les makila des oganga makila ezoganga ezali kambo identité ke ezongi nzambe makila ebandi koganga egangaka nango kaka ndeko Mobutu bana ya Mobutu. Nous demandons à toute la famille et les enfants de Mobutu, bon récupérer ndeko na bino, veuillez récupérer votre soeur. alobi aza na besoin na mbongo te. Elle a dit elle n'a pas besoin d'argent. nzambe moto azongisi na identité. C'est Dieu qui lui a remis, qui l'a remise à son identité. Ta
tala yenda ndenga sali kingo boy yo cameraman zo oyo bazoso kuna wana ya bien tal Mobutu papa kabundu alesa so mwawa azolela tala siko yesko na Mobutu siko ressemblance eke ezongi photocopie eke ezongi awa somo ndeko aleluya bon nazali soki na lali na omona moto oyo olamusanga na buto ayebisanga kende oluka identité na yo bon ngai na banda oyeba te identité nini oyo baza otinda ngai na luka ngai na osote na mbeto nakekanga mobali na ngai nayebise bazoyebisanga na luka identité nayebi te nakewela saki na ngai na katikati ya butu nafungoli saki na ngai namoni identité na ngai motema esepeli na zongi na olala so bayebisi nga identité oyo te biso tozoloba na okende koluka identité na yo noki kaka ndenge wana esali nga mikolo ebiki ezosepase kaka bongo autant toyo kokóma na 2022 na décembre pasteur Wallace asalaki prière moko ya une semaine mpo tokota 2023 autant tokoti siko baprière wana 4e jour na nga na tindeli grand frère na nga message mpo na banaosola na mutu te na tindeli grand frère na nga message nayebisi eke napesi mpe mbote te nalobi yaya otiki nga boye mpo na nini bamona mona répondre alobi deke ma petite sœur chérie natiki yo te na badisko kotuna ye mama bakabwana ndenge nini na papa bandeki kolinga mpenza koloba te après nga nayebisi nga bi te oza eloko moko yo bomba ifale oloba yango mbala moko sikoyo bandi koyebisa nga eleki na ngai limbisanga nzambe oyo ozosambela nzambe ya papa Wallace nde afungoli motema na ngai eza na secret moko oyo tobomba depuis kala ifaye toyebisa yo mais na banda okoka koyebisa yo te mama atikela nga mpo mama akufa mais nzambe oyo ozosambela kolela na o ere nyonso obengaka nga mpo soki naloti identité wana nazali kobenga ye me ya nazolota bazoyebisanga naluka identité ezalaka nini oyebisanga epuis kokola na ngai bagrande sœur na ngai chaque fois baninga olobanga ke oza différent na biso te kende oluka tata na yo mais nayebi te soki tata oyo bango bazali kotinda ngai nayebaki mpe te alapres grand frère bando oyebisa ngai omoni nde ngai naza wa ngai mpe naza tata mosusu esala yo mpasi te tata na yo oyo biso oyo ngai nayebi mama atikela ye ngai maloba papa oyo aboti yo papa biologique na yo aza Mobutu mais oyo ozalaki na ndako aza papa na yo te donc esala nga mpe bien te alapres deuxième vision na ye kolota namoni mama mpo asakufa aye sikoyo epai na nga ngai nayebisi nga ngai nayebi ke bato oyo bakufa na bato ya bomoi bazalaka esika moko te mais koma yo oye epai na ngai seke oye kozwa nga soki oyi kozwanga zwanga kaka nakende mpo nalembi na douleur apasi ya pota oyo naokoka lisusu te zwanga kaka nakende bamoko ayebisi nga bi te naye kozwa yo te abengi désiré siko ntango abengi désiré namoni mbala moko papa Mobutu akiti na chapeau na ye na kane na nzete aye place ye azalaki place siko totelemaki ayebisi abi tala mwana na yo ngai nayebisi nga bi pourkui ntango bozalaki na bomoi bopresentaki ngai te mais lelo bokufi bozopresente nga pourkui nga nazobela nga natoyi sikoyo papa Mobutu nayebisi nga bi oyebi ke nazobela na souffrir vi na nga mobimba alobi nayebi nayebisi nga bi oyebi ke basalanga opération bakatanga poumon moko alobi ke nayebi ayebisi nga bi zwa benga mobali na yo tutisa mutu na yo na ngai bakanga biso na yo foto mbala moko sikoyo nazwi mutu na ngai natutisi epai na ye ye mpe atutisi na bengi mobali na nga akangi ngai na ye foto ntango akangi ngai na ye foto mbala moko ntango nasutuki namoni ezalaki ndoto grand frère na yo ndenge abanda koloba grand frère azali na Kinshasa aza Kinshasa azaka na Lingwala aza na Lingwala esika Mobutu abanda koya na Lingwala place nini na Bukama 228 na lopango ya kwa ezali na lopango ya famille Bukama 228 et puis grand frère wana lobi ntango babanda Mobutu abanda koya ye azalaki mwana moke mama na bino abanda kokosa abanda olobaki ye leki na bango asuka abanda kokosa Mobutu keleki na nga asuka siko grand frère na azolo bwana nde abanda kotala makambo nyonso courant ezokende bazoboma courant kote nyonso oyo courant soki alobi soki aye bakati courant azaoya na vewe na ye bazaoya na camarade moko patangaki ntango ayaki bazaoya na vewe
bazala na vewe moko courant ese kufa wana mama tiki libala na ye kuna aye kokutana na wana mama tiki libala ye na famille aye kokutana ne bakutani na ye na boyoka na bino na bimineti leki na ya su présenter leki na nga suka me wana na yebi donc ndenge ezali ke période Mobutu akufaki bana babimaki ebele na balukuta na makambo mosusu donc ezalaki désordre na minute oyo yango nde nazoyebisa bandeko ya Mobutu botala ndeko na bino bana Mobutu o bazali awa botala ndeko na bino ye oyo bino nyonso bolanda Étoile Lumineux TV boyebi famille ya papa Mobutu mwana ya papa Mobutu na miso na linete indi encore papa kabundwali so moya bimisaka nyonso cameraman obendi ye na linete na ye donc Mobutu seko wazabanga injawa kezongi somo de retour la famille makambo awa somo bandeko nanga je suis sûre et certaine que toti kolanda penza message ya mwana ya Mobutu bandeko mokili eza somo mokili penza eza somo bandeko nanga bosala nanu ba commentaire na bino bosala penza ba commentaire ba papa ba mama bino nyonso bolanda Étoile Lumineux TV ba commentaire yango yo penza ba commentaire yango balobi mwana Mobutu alobi tango Mobutu seko azabanga abando kendo tala mama na bango ye mama na bango azaki mwasi ya libala mwasi penza libala oyo lobaka basi ya mabala basi ya valeur basi ya 100 kilo azalaki mwasi ya libala sikoyo soki baza na rendez-vous na ye moko Mobutu seko wazabanga. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Et vous allez somme, Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Pona okendo adorer nzambe, kobinila nzambe, okendo yoka liloba nzambe, la famille. Tokende biso nyonso na système kaka ya kitoko. Tokende ko soutenir surtout œuvre ya nzambe. Bande konanga avant tokota na mwa analyse na biso ya makambo yo, touti ko beta lisolo, makambo touti ko yoka, ekozala bien nanu na ya ko pesa ba matondo, ko pesa ba matondo. En tout cas, grand merci na balandi nyonso Étoile Lumineux TV. Grand merci na bino nyonso bozwaka penza ta na bino pona olandaka biso. Boza tellement ebele ba message na bino, ba appel na bino bandeko nanga, ba merci mingi makasi. Mosusu ya koloba ezanga anga kotala bolingo o bolakisaka Étoile Lumineux TV. En tout cas na ebite, grand merci penza na bino nyonso. Grand merci na Yemoko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoile Lumineux TV. Ezala na tango pasi, tango mawa, tango bisengo azalaka toujours na biso. Na kopesa yeba matondo ebele. Yemoko sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth.
Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi nzambe. Bambote nanga na ye moko ma mama chérie, ma mama d'amour, mama Joséphine Musala nzambe ya tongo, mama Tina Sambia depuis Paris, mama Titi, na pesi bino bambote bisika nyonso boza, na pesi bambote nanga na ye moko tonton héritier Yola, madame Judith Diampovisa, la parisienne, tonton David Divi na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko madame Hélène Mampasa, na pesi yo bambote bisika nyonso za, bandeko na bambote nanga plutôt na ye moko ndeko nanga na kombo ya Makoso bisika nyonso landaka Étoile Ines TV na pesi yo bambote. Pourquoi pas mama Eugénie Zemanga, mama Eugénie Zemanga ya benga nga toujours et encore que non ma fille chérie, wana pesi bambote na système kaka ya kitoko. Bambote nanga na ye moko madame Marie José Chala bisika nyonso landaka Étoile Ines TV kandenge olingaka Étoile Ines TV pe alela yo fort na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bambote na bino nyonso misala na bino ezalaka kofingaka batu to kopesa bino bambote biso toza bana nzambe tofingaka na biso batu te me toya kosala mosala na biso na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga tokota sikoyo na mwa analyse. Bon, ya koloba kutu eza ebele te. Pourquoi ya koloba na côté nanga eza penza ebele te na côté analyse na oloba bongo? Pourquoi? Parce que lelo tobeta lisolo ya papa na biso oyo aza lisusu invité et puis papa na biso wana azaki pe mokonzi ya mboka na biso. Déjà na Afrique Mobutu Sese Seko azalaki oyo tobando benga l'homme le plus puissant de l'Afrique, parmi les présidents surtout d'Afrique, bando benga kaka l'homme le plus puissant de l'Afrique. Donc azalaki na mwa ba capacité na ye ebele ya ba pays mosusu kutu bando banga ye. Alors kande toti koyoka mwana na yazo luka papa na ye, toti koyoka kande bando kendo tala mama na bango wana nyonso penza bino moko boyoki nga penza na ya kotia ba commentaire nanga ezate. Mais eloko na koya nango lelo ezaka toli. Kandenge toyaka na batoli, kandenge mama Étoile Ines TV ayaka toujours et encore na batoli na ye na ndenge ya bien. Bandeko nanga makambo toti koyoka epai ya mwana ya Mobutu Sese Seko. Oyo lelo akomi koluka papa na ye akomi kolotisa ye na bandoto akendo luka identité ya papa na ye. Ba makambo yo ti na lelaki lelo oyo makambo yo eza. Est-ce que boyebi ke eza na basi mosusu lelo légalement marié, officiellement marié, civilement marié. Baza banda kwa mabala me babimaka lisusu libanda na mibali mosusu. Aobimaka na mibali mosusu ti azwi zemi azoyebisa mobali na ye ya ndako keno mwana na yo. Mais ye moko na conscience na ye ayebi keno oyo aza mwana ya mobali na ngate. Aza mwana ya mututel. Aza mwana ya mututel. Ye moko ayebi. Parce que biso basi toyebaka. Mwasi ayebaka. Soki mwasi aza mwasi oyo aobimaka libanda na mibali mosusu. To mwasi o nanu abali ti azobimaka bimaka na mibali. To yebaka. Soki ozwi zemo ko yeba keno mwana na obota. Mwana aza na libumu. Aza mwana ya mobali kingandi. Mibali bayebaka te. Parce que biso basi nde to portaka bana. Bango ba yaka kana semence. Mais ba o ba portaka bana. Ezalaka nde basi. Donc mwasi nde ayebaka keno mwana oyo aza mwana ya papa entel. Ezalaka bongo. Yango na ye koyebisa ba mama nyonso. Ba mama soki omoni keno yo susi na yo parce que basi ebele babimaka libanda mingi mosusu bazalaka na baposa bambongo. Yango bimisaka basi libanda.
o basi mosusu aotonda na ye te na ndako ya libala. Mais soki tokoti na cadre koloba ke non otonda te, ekozala bien vanda bo communiquer na mobali, bo sololaka yebisaka mobali. Soki eza na babiloko ya kosala, il faut bo sala. Bokoki ko contacter Gave Cœur akosunga bino na kote wana. Mais soki eza ba posa ya bambongo, ba mama, totika ki mutema mabe. Totika ki mutema mabe. Soki eza ke non eza pona mbongo, soit yebisa mobali na yo ke non na kokananga lisusu te parce que oza na mbongo te nga nazolinga mobali ya mbongo. Comme ça tango bando kendaka kobota, obota bana na yo na tranquillité nyonso. Ke obando bota ka bana, otie bango ensemble na bana mosusu, nzoka yo kote mosusu bana mosusu baza ya mobali na yo te, baza bana ya makangu na yo. Eza bien te, botia ba confusion na mitu ya bana. Imaginez ka histoire ya ndeko na biso yo. Eza histoire moko batu mosusu ba oseka, mais soki to koti na profondeur. Donc eza makambo moko depuis tango abandei kokola e bando lia ye. Ndenge ba yaya na ye mosusu ba bando yebisa ye ke no yo oza neti biso te. Yo kendo luka tata na yo, ozo kokana na biso te. Eza makambo moko abando kola nango. Ti akoma na ba niveau, akomi kolala zolota kendo luka identité na yo. Donc abando zanga paix du cœur. Abando zanga ngo. Azalaki lisusu na paix du cœur te. Tranquillité de l'esprit azalaki lisusu na ngo te. Azalaki na ngo te. Yango eza toujours bien, eza conseiller ba mama na ngai. Ba mama totika lokoso mbongo. Soki oza na besoin ya mbongo lobi ke no mobali na yo aza na mbongo te, yo oza penza na besoin ozala na niveau soki ya ndenge nini ndenge ba niveau neti ya ba Amida Chature, ozala na ba niveau neti ya ba mama Denise. Mais yebisa mobali na yo ke no libala na biso yo okende lisusu bisika moko te. Toto continue na biso lisusu te parce que oza na mbongo te. Vomie na milukela na nga mobali oyo aza na ba mbongo. L'essentiel ok na yo kobota bana na yo na tranquillité nyonso. Ekozala malamu mingi. Ke obandozwaka ba makangu mosusu na ndako ya libala. E osala mabe hein. Tala siko lelo. Tala siko lelo ba makambo ndenge bimi. O tango mobuta bando ya kotala mama na biso, il fallait ba boma ba mwinda nyonso ya ba quartier. Mama zo ki mandako ya libala. Pona koya parce que aza besoin na musolo. Eza pasi. Basi ya mabala to changer. Ba comportement oto komi komona ngo toto omona ngo partout. Eza te ke non, eza kaka na sujet ya mobutu te, mais basi ebele to mona ba sujet o pas possible. To mona yango mingi ba mama ebele ba osala bongo. Totika biloko wana e osunga tamukete la famille, atamukete. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.